servir bino diaspora partout boza na monde na Amérique, na Asie, na Europe, Océanie, partout. La diaspora nyoso, lelo tozongi na terrain, toza précisément na Mombele, tolito tu na bande konabiso, situation oyo eleka ilobi. Bino soboye bilobi Kinshasa, ezalaki na terreur, we bilobi Kinshasa, batu bazalaki bongo na kobanga manduki ebetamaki, toyebi biso nyoso ete site misatu ezalaki bongo attaqué na ba personne jusque là non identifiée ndenge ministre de la communication Lambert Mende Azoloba boyebi ke garde état-major général de la République ezalaki bongo ekweyaki na maboko batuana RTNC pe aéroport ya Njili yango nazo approcher ba jeune nakutana na bango na Mombele na tuna bango soki ba vivaki situation ya lobi ndenge nini est-ce que bazo croire na changement moko brusque ekoki koya po bana poto bana diaspora ndeka toloba seule la lutte libère donc pour ça ndeko na mobali la tuna ebisanga ndenge nini avivaki lobi mbote ndeko mbote mama est-ce que bisabiso situation en lobby au vivaki en ndenge nini moi analyse na yo mambwane le kaki au monya en ndenge nini. Bon, merci na question tuninga bo situation le cas en tout cas jusqu'à présent tozoye baté au César nini tozomona ka batu bambangu tolanda na ba TV ministre information azoloba makambo azoloba na otomona en tout cas jusqu'à présent tozomona ta réalité mon côté comment expliquer eloko kwa RTNC batuka tout monde raso to le kato ke parti par là tout monde ba soda ba vandi wana ba char de combat ba mais comment expliquer senga ke batu moko ba kota e comme ati ba kanga ba journaliste ba kota ki ndenge jusqu'à présent pendeza maman tozoye baté bango moko quand to vérité so ezani po parce que batu ba mbangu ko kima ko kanga ba magasin tozo tike ko mona ta te ko jusqu'à présent do tozo mona ka eza flou. En tout cas papa lobby jusqu'à présent eza flou pourquoi ministre Mende Azoloba Makambuya lobby bazo sosolaté RTNC so toyebi ezala na sécurité mo ya jeté mais bateau ba se retrouver na kati lolenge nini donc papa pona mwa mboka échanger totoki kosala boni po biso toyebi eke mboka ezotambola malamu penza te yebisa biso po mboka o échanger il faut bato ba uta to na kati to tomboka po mboka na biso changer to boni. Le problème ezali mboka po changer e bandaka likolo eza kokita soki olingi kaka mboka na yo okozana souci ya mboka na yo mais tangu bino bato boza ko diriger biso bolingi mboka na biso te to mboka ekotika ko changer ta moko te ndeti nga naza koteka soki nalingi lelo ba travailleur na ngai te nalingi lelo ba client na ngai te société na ngai ko kende liboso te soki yo oza na souci na biso bato toza na se na yo mboka ko kende liboso parce que comment expliquer ba makambo ezo samba bato bamba lobi bato bakufi ba innocent ba kei bambonge bungi si quoi que gouvernement ozo charge ya bato wana na likambo biso toyebi te tomonaka lelo ke na bamboka nyonso tomona loso likambo atanta tozoka lelo ministre information aza koloba te eza ba terroriste bakoti ba terroriste yango bo identifier bango toyeba banani ye mo ministre tolandi ba RTNC baza ko poser ba question ministre batongo nani aza ko répondre ka eza question ba ko vérifier ba ko yeba ba ko landa o malembe mais entre temps bato na ba université bato ba bukani bato ba zoki bato ba mbonge bungi est-ce que gouvernement ozo ba charge bato wana point d'interrogation donc eza ba aventure papa lobby eza ba aventure tozo comprendre été papa nanga lobby malamu abi bato bako diriger biso baza mitema mabe abi bato bana likolo ba mitema mabe yango na CP tozo ko sa elote mais bato baza mitema mabe papa bazo diriger biso mitema na bango eza mabe koto sala nini biso pe population il faut se prendre en charge parce que trop c'est trop lingala oyo au gouvernement talela biso oh nani talela biso peuple congolais place yo zali esengelo sa nini po bato na ba sa elote papa. Bon biso penza na minute oyo do sambo na biso ka panzambe nzamba sunga parce que nzambe mutaye bilobi biso to ko lelo mais son nzamba lobi yo tezala ate e osamelo to pesa nyonso kana maboko nzambe parce que nzamba za maître ba circonstance nyonso ayebi nini o ya lobi ayebi nini ko ya lobi nzamba sunga batu wana parce que toute autorité vient de Dieu ti lelo batu bazo diriger biso c'est que zaka ba suwa nzambe wana ka yemoko asunga. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours avec
lisolo na biso ya lobby ya solo tokiti na mombele pourquoi toza bongolo pourquoi parce que batupe na coin oyo bazwaki ba choc parce que na coin oyo batupe bazokaki batupe bakufaki pona bozoba oyo elekaki lobby na bengi bozoba te mais pona oyo bino oyebi biso toyebi elekaki lobby na okusa peme na ndeko nanga na tuna ye papa mbote papa toujours lisolo à lobby tomoni bongo manduki ebeta mierten tse kwei état-major général de la République pe kweyaki aéroport Anjili pe kweyaki kasi na mwangonga eke ministre à lobby ya solo bazui situation na maboko likambo elekaki lobby coin oyo toza na bongolo ezalaki pe coin moko ezalaki na mwa moto lobby ezalaki menacé yo oloba nini bon oyo na koloba moni Congo bateatre komi koleka ndelo toloba vérité hein totika bamaseki ebele parce que oyo esalamaki lobby ye ministre na biso ya communication azoloba ke ayebi bango te esika bauti te na munoko na ye moko soki bolandi malamu atangi nombre 40 ye ko militaire te abi atangi nombre 40 aye koloba ke o 16 to bimisi boye 16 tosali boye bien que oyebi bango te mais ozoloba bazalaki au moins soki 70 ye moko azotantonne na nombre mpo na nga ye tant que ministre ya information il faut ayebisa biso vérité comprendre aza censé akoyeba oyo elekaki parce que chaîne nationale tango ekomi déjà na makambo ya makelele ebele tozo comprendre biso peuple ce pour comprendre so bomborima ye togangi te po d'être to comprendre yango eza théâtre esalami entre bango na bango awa ezali mombele précisément na commune ya Limete mabele ya le patriotique Maximo leader Etienne Tshisekedi donc lobi biso tozalaki awa tomonaki ndenge tomonaki ndenge bazoleka mwa tour esalama muke na mabele na ye pona kobanga talaka bango bakoma tangu nyasuye fora babeta tour na 10e rue mais ba constataki vraiment que ambiance ezalaki totale na ngambo ya ba combattant ya Limete mais ceux qui tozo comprendre malamu Congo oyo to esa tozo kende bango bazokanisa to komesa to bango baolinga bamemela biso or que rien ata na seconde moko ya suka bakotatola avant vérité bima bango mo baloba te tozalaki bandoki toliaki tobomaki eza ba signe apocalyptique bamekaki mpo bayeba oyo ezoleka ya solo ndeko nanga koyoka vraiment analyse na yo eza analyse mo kitoko ozoloba malamu kasi na koyoka yo koloba namoni ete oza ata mokete na confiance ya maloba ya ministre porte-parole na biso Lambert Mende ya solo pomboka o lelo to kangolama esengeli to sala nini tala ba combattant na profiter na pesi bana nyoso ya mvuluzi bana nyoso ingeta na pesi bino ba bonne année parce que idéologie eza moko seule la lutte libère yango moni maman gidi la na kati ya terrain na mombele aso la pena jeune pour combattant mukene ya mwana mukazate bango so ba combattant biso so to wela mabele papa pomboka sikoyo ebonga esengeli to sa nini yo za jeune na biete oza na kati ya masolo poko okoloba oyebi politique ango to sa nini to telema to bunda to nini po ba okamba balali bazokosa biso pona nga o pomboki ebonga eloko liboso na kosenga na biso peuple congolais tozala nanu moko l'union fait la force bolingo nanu ezonga savez bandeko na biso ya Katanga na sima na bango nde monguna akota pe afandi lelo akomi koluka kokabola biso topesi merci mingi na effet Mobutu Sese ko atika biso pamba te yende mutu asalaka ke Congo ezala ya kokabwana te ti seko asala bitumbu asala eloko voire même ba Belge batikala kolonga te kosangisa mabelo ezalaka Zaire lelo Congo wana ya liboso mais po mboka oyo to longa elora liboso to za na bomoko ya mibale il faut to comprendre que ba kondina biso baza bato européen sa confiance ata na lisolo moko te Lambert Mende oyo to bengi ministre na biso ya yebi ye moko pe conscience na yebi ke Kongola ane na confiance na ngate comprend ye moko conscience na yebi yango papa mukolo yebi yango soki père Olanda imanjo yebi yango ke biso to yebi ke ye ayebi ke la même na yebi ke biso to na confiance na ete bana mikili bave na biso bayaya bino eloko bosala tosenga na bino vraiment bozonga ta simate pamba te biso awa boyebi bolandaka image ya vérité o biso mona kina tolanda te to marchaka mais to kufaka pe mingi
tokobete la bino lisolo mingi te boyebi tango le 26 novembre tanto yona yo yamba lebe 52 na aéroport bomoni nombre ba mort bomoni yo bakufa ki vraiment ti lelo oyo tokoyebi so bino ya ba famille na ya bato babunga na ba kufa sans compter ba enleva suite na bango gouvernement tikala ko répondre ata na likambo moko te batangela bino 26 morts mais inutile ba vérité po boyebi alors soki tolobi to bima na kobunda na mandoki to pe na nani ko simba te eloko ekoko isa bango to pe sa confiance na muto tozo yeba biso conscientement ke alingi mboka na biso comme bango balingi na bango biso te to ça na confiance na bango te comprendre vérité réponse on a regroupé ça clair et direct pour Congo et Bonga ya liboso to za kaka na bomoko ya mibale to za na confiance na n'importe qui te ya misatu na sepeli quand même to se méfier na biyoka yoka pe na ba makele na bango ezanga mutu na makolo lobi basali ba théâtre na bango ba mapate na bango ba bomi kaka population congolais o innocent na wesa bino ba mama ya pain victoire o ba kufi nana tangi nombre na bango esebi ke na pain victoire kuna ba mama ba ute kosoma ba mapa ba kufi vérité zate alors so ebisanga ke la même minda tika lotanga ta koma mama moko ta kufi o ebisanga mutu to pese confiance na nini. Merci en tout cas bokinde ndeko afungoli penza lisolango na ndenge longo bani ya solo ngana confirmer yango ba maman ya pain victoire ba kufaki maman master nanga mo pe na kati azaki victime eza vraiment mawa mais tolo baka elo moko toujours to conscientiser masse to conscientiser population que seule la lutte nde ero libérer mboka donc to lembate ba combattant tout ba combattant ya Londres ya Paris ya partout na des diasporas éparpillés dans le monde to lembate to continuer kobunda na pesi na profiter na occasion oyo na pesa bonne année na Afo Mayengo 15e arrondissement na se à Tour Eiffel ka place wana donc on continue na sola suna nani alors on avance to continuer toujours oh là là on avance to kendeka ko continuer maso na biso mbote papa mbote tantine papa na sepeli komona yo elongi ezelongi mo déjà na mona papa na ko tuna masolo o elekaki lobi te papa na ngai yo yebi lobby Kinshasa ezalaki na terreur bato bakufi point o pezaki point moko ezalaki pe na mwa loyenge kasi lecture nini yo sali na mambo elekaki lobby justement na sepeli na ndenge na moni botambo na micro pona kotuna point de vue na biso à vrai dire en tout cas situation moko elekaki lobby ezalaki penza panique du fait que et panikaki bato mbongo ebungaki o baza côté ka marchandise ebungaki alors bato babimaki po baluka pote balisa mabota alors bato bazaki vraiment en l'heure alors et kamushi du fait que na kolanda kotala lokola ministre ya information ndenge to meki kolanda koyoka radio ministre ya information mende makamboze koloba na o tolandi na Okapi et on a o tolandi RFI et ezaki na Eronews to moni penza ke ezaki vraiment bien confirmé té alors na côté la tango to komi na pourquoi tu comprendre que non ils ont scénario dit à quoi to meki ko se renseigner na baninga musuna province à Lubumbashi ba yebisu que événement oyo et salama ki na 4h du matin et alors pour moter un certain pasteur oazaki vraiment malheureux na élection en 2006 yende mutu azalakinde meneur mutu a créé événement wana alors c'est là et c'est réalisé qui na 4h du matin a on a Kinshasa vers 9h à 10h net toyoki malamoko déjà baba les olé là RTNC o bakangi alors quand kokolo massage na bana moura massage bazo kufa quand cette même aéroport bakangi on s'est demandé comment ça se fait-il que le gouvernement de Chamboka évidemment boyezo sana ba rebelle ba uti wap ba kokota malamoko na radio ba lobby pas d'entrée pas de sortie et alors ba te belé ba kufa ki lobby mais tozeli pote toyo ka gouvernement na biso ba préciser réellement ce qui s'est passé alors toujours on est clarté car de bilobe là alors on dit aussi de façon que biso population gouvernement atika ko distraire biso to commune suka yambula ba se permettre ya koleka na télévision ko promettre et
bana mboka bokolia bokosumba nyeya basoso na batomson ekokita vie sociale. Mais c'est étonnant du fait que maintenant que tout le monde aujourd'hui précisément dans sanza o yasuka croyant que bakokitisa biloko ndenge ba la kakibiso tout le monde le comme côté dollar remati biloko et zo monde na pete mbongo na situation ezate. Et alors biso tout ça ba tout moko to vivaka 10 jours au jour na ndenge to bimilaka ba empêcher que biso journée à lobby. Alors vraiment c'est trop malheureux du fait que gouvernement za mboko été. Alors mboko normalement to na botali mécanisme que to souffrir. Vaut mieux tout ça qu'on s'attendre que il faut bâtir un pouvoir tout là tout ligne vérité des urnes. Pour ndenge bazuzala baza ko mériter tiens au point de vue ya makamionio sur tali vie na biso. Alors il faut vraiment ba démissionner des points de vue na yango wana. Puisque toujours quand même attaque beaucoup la banate ko tangisa banate il n'y a même pas des emplois. Mboka evandi tundi sami na bapaya bazonyo ko la biso baza wana bayebi mais ils ne disent rien. Kaka ndemenda zo kosa lelo lobilo bazo ko biloko wana iza ba scénario même toujours mon que ezali événement semblable ya o euteki koleka o soit disant Eric à ce coup d'état même ndenge toka ki mwanda simba o bakangi mboka iza ba théâtre batika ko distraire biso tout ça déjà batu tout ça na maturité tout ça souci mboka na biso mboka o yebani mboka za na nyoso kimia ezala alors bato baza gouvernement tout ça pour ça balungwa tolingi quand même tout ça l'élection tout monde vérité té ndé tout ça ko zela yango vérité monena comité sur la atele manano po to si to leli mingi bango bakatende likambo pona nga depuis yango wana je dis je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas papa Longonia. Merci papa sali analyse moko en tout cas impressionnante. Donc apenza eza très impressionnante analyse à papa lobi makambo moko très profond. Papa a lobby tosi to lembi bo prometa ki biso biloko erokita biloko ekiti te lelo bo meli biso na scénario o ba terroriste baye o batu baye ya solo tolinga ki totalisa bino bandeko nyonso ya diaspora réaction quand même ya population par rapport ya makambo le kaki lobby na mboka na biso. C'est vrai bilan eza vraiment mabe batu bakufi ebele tolinga ikozwa risque relaxation ba image wana lobité parce que to batela ki pe ba vie na biso to batela ba vie na biso donc to komina suka ya reportage na biso ya lelo tolinga to lobisa population ya coin oyo ya limité parce que bango pe bazaki bongo ba victime. Merci na bande konyoso bozi occasion ya Olanda congolokolenews.com. Merci pour la confiance au bosala biso to continuer koloba mambo mboka to lembate parce que to conscientiser population pour to bien été seule la lutte libère. Merci beaucoup na ba internet news.com. Merci na diaspora éparpillée dans le monde. Ezaki Congo le Collet pour ayo ki sabino réaction pe makanisi ya population par rapport ya hostilité o eleka ki lobby kimia boboto o mabota mabino tokutani mbala ya sima. Merci na Marianne Mafolo azuba image oyo. Merci na Patrick Sala à monter yango. Un grand merci na Afo Mayengo 15e arrondissement na Paris tokutani na bino mbala ya sima. Seule la lutte libère. Conscientisation toujours. Donc conscientiser population peut avenir est meilleur. Merci, à la prochaine.